Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à cette belle et grande émission par excellence, Mbonda Écolo, magazine d'actualité. Magazine de Sabino, actualité, information et à temps réel et surtout en rapport à la République démocratique du Congo. Moka Patrice Emery Lumumba Mboka, prophète Raphaël Sanier à la verre. Congo aye, Congo aye, non la comment s'approprier dans le Congo aye. C'est qu'aventure, comme de Congo aye. La carte de naissance au Bota Congo. Comment ça Congo Mboka na yo? Depuis qu'on a institué Mboka. Ba nommé yo ko nommé ba voter ko touté. Ba nommé yo. Mais aussi ba passe ya vie na yo nyonso. Ba projet surtout au Canada la carte ya vie na yo. Au bon sens que na ba nommé wana on a droit à salaire. On a droit à frais et belé. Mais yo ni surtout le monde en pamba. Au préféré ça nini, o yiba toujours boukaké ça l'état et belé ba Congolais ba souffrir. Ceux qui sont bons gâtés, ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des chilombo, à cause de difficulté à trop mingi dans le niveau de l'institution, c'est parce que yo mutu o sengeli o zalanaye, o secondaire pour asam sala kitoko, yo zala kindoki katina yo. Kindoki yango zali nini? Premièrement kindoki ko yiba, ah nzambe na ngai. Bana bino ba ndako na bino ba bela ba maboma, ba so ba AVC. Quand on a pas ces Congolais, et bien c'est ba AVC ba bota la bino, ba maboma ko tele ba kizengi ba botama. Pourquoi on a passe aux soucis à peuple? Parce que les là, moi je suis un peu de pour avoir besoin expertise na yo, et que permettre de convaincre les liboso, mais yo mon yango zéro. Dans le bel les lois, dans le big transport, on a besoin tout ça moi analyse qui parce que tout le développement Congo, mais développement c'est où à la base à travers ma chef de riz, ma chef de quartier, dans ma localité, dans ma commune. Mais maintenant, les gens sont censés travailler en commun accord. Là, je vais représenter un chef de l'État à niveau commune. Parce que représenter les alliés bourgmestres. Mais c'est que la salle là, niveau bourgmestre, il faut respecter l'institution. Il faut respecter l'autorité à l'État. C'est avec les conseils communaux. Les conseils communaux, ils vont à la hauteur. Ils vont nommer le bourgmestre. Autant la bourgmestre. Ils vont nommer le présidentiel. Mais il n'y a pas beau salaire là. Mais il n'a pas beau salaire, il nommé à renommer. À tout moment, je vais te mon compte, tu vas bas. Bon, mais c'est comme une terre vraiment en hauteur. T'as dit la pour la RTNC, mais bois que peut la seconde. Mais conseil communaux, bah voter. Comparé à l'autre, à l'équio. Mais il n'a pas beau salaire là. La fois, moi, en Boka, on a dit conseil communaux. Moi, conseil communaux. Vous allez dire, ah ouais, vous allez découvrir ce que vous avez. Vous allez abonner. Bien, papa Nanga journaliste. Bonne santé. En tout cas, Kimie Zali. Kimie Zali? Kimie Zali, pour la santé, Kimie Zali, mon amboka. Nga zo bona lokola Kimie Zali te hein. Kimie Zali te il y a depuis que tous allés voter na commune en Sélé. D'abord, on a zali meilleur élu à commune en Sélé. Mais le natia kati na provincial na linga kina lekapé. Mais tant que kota la population et soutenir biso et lobby to voter bandeko oyo ba voter biso en tant que élu en Sélé. Depuis que nous sommes élus, tous allés comment on est le côté monsieur le journaliste. Makambo nyonso ezali bloqué, nyonso ezali bloqué. Pour nanine pour na bourgmestre oyo bazali nommé. Par exemple, bourgmestre yabiso en Sélé. Azali na wala bourgmestre ko monane. Mais si on a comment bourgmestre Mbo. Franck Mbozo la Meso. Oh Mbozo la Meso. Alingaka comment na ba conseiller te. Yé pour na conseiller alingaka yete. Ah bon. Et puis azo benga ba conseiller yende chef ba conseiller. Ah. Nenga zawana. Azo benga ba conseiller que ba conseiller bino ngande chef na bino. Aussi longtemps, biso tozali eli, ye azali nommé. La alingi comme la binoté. Ye pona ya linga comme na bisoté. Toko kende boy par exemple journaliste, to bandaki na transport. Oh to bandako to bandaki ba réunion na biso. Moi transport à chaque réunion. Il y a chaque réunion to bandaki na $20. Voilà. Na minute oyo monsieur Mbo a komi ko pesa
akomokomi kopesa baconseiller 10 000 à suspendre tout surtout nyonso tout eza par terre monsieur journaliste ntango tozoloba vraiment tozosenga vraiment na mwana mboka président de la République Etienne Tshisekedi et Félix Tshisekedi wa Mulumba atala dossier oyo malam Félix Tshisekedi Tshilombo Félix Tshisekedi Tshilombo le chef de l'État le garant de la nation yende kutu pe asali ke biso ba yende asali pe ba conseil communal ba parce que ba kameza la lango tout mais ça est la constitution ba sotango bozela mais ya yeko ba bité fouille sur tes zonga ndenga zana bolingo ya Congo nde yango alobi te ba conseiller bazala tango ba conseiller ba kozala bango nde ba ko gérer ba commune o ezali base ya chef de l'État o yé moko azaka ya katia ko préparer pona et soutenir non d'abord to attaquer mbala moko mais to se présenter te tala bandeko pour la respect bandeko se présenter oui ngai bandeko na ngai nazali meilleur eli ya commune ya Nsele nazali kombo na ngai Oroki Badibanga na bimana ba voix ebele mbele na tiaka pe mutu tina ata na province na lingaki na leka très bien naza meilleur eli ya Nsele ya ba conseiller nyonso ya Nsele ezali ngai. Merci beaucoup les amis mon mboka Oroki Badibanga zali conseil communal na niveau ya Nsele en tout cas zali le maire élu de Galti Esino puisque ba voter vraiment massivement na commune Nsele. Mais alors likambo parce que ça ba conseil communal et ça la carte commune Nsele presque partout la carte ville province à Kinshasa même la carte République démocratique Congo Bimba. C'est comme si tu ba valeur ya ba conseil communauté. Ba bourgmestre mingi ba comme ça conseil communal comme ba papa na bango. Ko nyata bango. Comme bango pamba c'est comme si ba pour bango ba conseil communal ba le ko la rival na bango. Or un conseil communal le conseil communal un conseil communal n'est pas ton rival. C'est une personne et sengeli qui à travers rien bourgmestre au koye ba comment est-ce que au tambola. Ils doivent dans le conseil communal ko sanganaka ko siéger comme ba député provinciaux ba siégaka pour la compte ya province. Bon ba siéger pour la compte ya commune. Ko créer une stratégie pour permettre le développement des bases et où t'appartient la commune et ça les makitoko. Mais comme les bourgmestres sont nommés par l'ordonnance présidentielle, malgré que le même chef de l'État a instruit que va collaborer bien dans le conseil communal, mais il y a encore des bourgmestres, beaucoup plus de bourgmestres quand ils c'est 100%, 98%, parce qu'on ignorait les conseils communaux, parce qu'on y a tabango, parce qu'on pamba. Entre autres, le cola au Bonamboka, tu as mis qui badi bangazolo balikambuya. Beaucoup de bango ya commune ya Nsele, ndenge azako déconsidérer bango totalement zo nyata bango. To invité peut-être avec des partis politiques au Bozali. Le secrétaire général de la bino bango zo protéger la bino parti politique la bino parce que bon bandi ba conseil ba beaucoup c'est bebo la République du Congo. Mais bon baké il ne faut pas que le problème autre kutana na ngona tango ya président Mobutu, na tango ya Laurent Désiré Kabila, na tango Joseph Kabila, pe la tango Félix Tshisekedi, et la kaka même répétition. Alors, si les gens ont même répétition, c'est qu'ils vont retomber, même si les gens vont même retomber. Il faut que les pouvoir de Soukarapi. Tout ça a besoin de l'eau. Le pouvoir du chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, aux ministres, aux bourgmestres, aux pouvoir, tout le monde a eu, aux vivre, le climat a apaisé la population. Tout le monde est comme la climat qui exil. C'est parce que vous avez autant de samaté. Moi, je suis tout ça, on a le est-ce réellement, dans niveau commune de Nsele, beaucoup de gens d'abord, après ça, il y a la possibilité de s'installer. Même bureau, mon combo. Moi, je suis en vérité que tout le maka, les lots tokozala, les lots na salle, il y a salle où il y a bourgmestre adjoint. Oh, salle où on a bolongo bokitanase. Tokomi ko salle ti ba réunion na bisoti na salle à côté le ma. La sanzete. Na basanzete wana. Toza na place te, toza na place o eza uniquement que ya ba conseiller ba ko vendre te. Ba kiti yango moko poto zo ba kiti, c'est un problème monsieur journaliste. Donc fonctionnement à 0 moi été. Te côté wana toza 0 vraiment en tout cas journaliste. Donc collaboration pour babilo la beaucoup. Collaboration exacte. Kutu pe to benga ki kutu pe na assemblée que yaka nanu to tu na yo mituna moko to zalango besoin na yo aboya ti lelo aboya ti aloba vraiment
à côté de répondre, il y a conseiller. Selon il y a conseiller. Mais c'est quoi bino la niveau la qualité la OK, la qualité na biso en tant que biso ba eli, biso nde ba chef ya bourgmestre. Très bien. Parce que biso nde tozali ko voter bourgmestre, biso nde tozali ko longola bourgmestre. Yende ya azana ignorance ya koyeba ke biso nde ba chef na ye. Parce que lelo soki to décider que ko banda lelo o za bourgmestre te mais journaliste. À cause de la journaliste, à cause de la bourgmestre. Très bien. À cause de l'on sans problème. En rapport, on a une infraction beaucoup de OK, voilà. Mais jusque là, tu as un budget normal. OK, tu as un budget, il y a un communauté. Il y a combien de choses qui sont tant que tu as benga, il y a 14 solo là. Mais bien, moi, c'est d'abord parce que communauté, tant que la communauté, c'est parce que vous êtes déjà aux affaires. Malgré que le professeur va faire des stations, ça n'a pas de budget jusqu'à là. Et mon numéro est 0. Jusque là, mon numéro coûte peu colobaté. Na toujours utilisé c'est quoi 9 mois yango impayé mais vous avez voté le là président de la République Félix Antoine Tshilombo vous avez voté le là député surtout professeurs nationaux mais qu'est-ce qui fait que bino vous allez ignorer même le niveau de institution en Mboka? OK, merci monsieur journaliste et là qu'on a kosenga moi Mboka président de la République Félix Antoine Tshilombo asala pe réunion na biso ndenga salaka pe na ba provincial na ba national parce que yenda sali biso nous sommes négligés pourquoi parce que jusque là to kutani na pe na mokonzi te malgré des jours où mokonzi na biso yeko lobake ba raisonner pour na biso mais jusque là tout ça to za kaka bongo mes journalistes to sali ko yebake to ko bandela wapi po to sana moyen te où en sommes-nous parce que la fois passée président de l'Assemblée nationale, à Ambaki, commission qui a constitué la délégation, la coutane bonne sous pas un ministre intérieur. Alors, oui, bangonyon se basant na kacha ko promettre biso toze la kaka élection ekozala molima na bino ba kopesa bino biloko ya bongo mais et pas na biso balobaka ke po yeba ke mwana oyo aza bana mapasa tango mama na bango ko bota bango mukolo ba kopesa biso ba moyen wana neto ko confirmer que ba pesi hein parce que monsieur journaliste ko lo balelo que bozela na 12h to so futa bino bongo 12h pe ko leka to za bato mais essentiel to ba pesa biso ba futa biso to na maboko pour to confirmer que vraiment to parce que ba député ba zako zwa ba professeur ba zako zwa mais kaka bino Abisso zéro. Mais quand est-ce qu'on niveau commune à Bino Ansel? Oui. Quand on commune à commune d'abord vous allez commune Mora Mouni n'est pas parmi des grandes communes à la Catavie pour faire Kinshasa. Est-ce que quand on a Moussa Bougouma ça nous sala malgré qu'il y a zo reconnaître la binoté. Ah c'est bon tu vois qu'il y a beaucoup baba normali mais ça Katiwana par rapport à prestation là. Oui, ba normali ça est belé. Ba normali ça est belé. Ba quartier coûte pe kolobaté ba quartier combien belé na commune Ansel. Ba mususu. Ba dédoublement. Ba dédoublement ba quartier ça est belé. Quartier comme ceux qui 98 quelques de quartiers mais tant que moi n'embok bourgmestre Nkama tant que azalaki kuna azaki ko ba quartier azalaki limité d'abord on a vraiment notable à commune Sel. Oui Nkama ça notable yo taki nabi d'abord moi n'embok Roki. Oui commune Sel très bien na komi na vandi na commune Nsele je suis élu d'Nsele na yebi Nsele jusqu'à Z ezali place mususu ba quartier mususu bazo pesa bango ka kombo ya ba quartier mais bourgmestre atikalo ko koma na quartier wana te mais biso bana ngai neti mona mboka eli na yebi ba quartier nyonso na yebi ba place nyonso na bangomba place mususu na yebi zela zozongelo siko bonjour na komba que c'est ça mona mboka Roki badi bango azali conseiller communal na niveau communal c'est lamenté aussi en rapport la prestation à bourgmestre na bango aussi ndengeni na niveau ya ba institution mboka baza ko récolter bango pesate pour yango de sala kelelo oyo bazala un peu minimisé, bazala beaucoup plus minimisé, un peu coûté minimisé vraiment. Pas beaucoup mestre, c'est parce qu'il appartient à l'école, parce que pouvoir on va bazala bien mais tout d'abord au niveau région par ces éléments où il y a bande de co bazali vraiment champion ma culture sociale à la cata République du Congo Bongo, Fondation Jonathan Sango à travers FGS Devis, c'est parti la régie. Ndeko ya Congo, papa, maman élégué
tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ye ebele oyo eza na kati ya fondation yebake na Fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour ekosala ke na suka ya mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bofete kitoko tala ba oyo bapesaka confiance na Fondation Jonathan Sangu bafetaki kitoko mvula oyo euti kosila nde biso bamama tosepelaki tosadere na kati tokomi kopesaka mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge asepelaki kopesa avantage na ngai ezali parce que na mosala na nga ezosala mwa makambo ebele moto aomona kaka biloko eza mibale misatu na mesa biloko moke boye me na nsima nango makambo ebombama ya mwa mingi réunion oyo ya fondation mpo namona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko yango ngai mpe nabakinga mpe mpo nameka na mpe nakota yango nakoti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po baformation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo mpo na yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemi te mosusu aza te biso nde toya bana ya Congo yo na nga tokosala ke tozala bien tango tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na banimero oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yebake oza mobimba Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani de retour sur ce plateau exceptionnel ya Monda Ekolo magazine d'actualité si ma caméra misala kitoko ya mwana mboka Wilfried Samba de l'autre côté je vois Yannick Kalos on a dit qu'il faisait tout sama kitoko avec le conseil communal Rocky Badibanga ya commune Nsele bazo déplorer ba comportement ba bourgmestre aussi ba comportement à niveau hiérarchie à niveau l'état vraiment à niveau au sein que maman Julie Soumina Toulouk en tout cas il faut que tchama boko la katia qu'est-ce que l'état n'enga malamu tout à comment est-ce que truc pour résoudre dossier bandeko au passé bango ne va permettre ou bien bango ne va sala pour Congo et le développement à partir de la base tant que bango baza vraiment honorité monsieur vous a participé ma puisque bazala bazo sala pour beaucoup le kabola ya mboka la biso République démocratique du Congo moi mboka Rocky Badibanga oui journaliste le oyo kotala combien d'enseignants parce que tu as bien d'abord la compte à sceller tout le monde pour papa combien d'enseignants ni ozomo la première carte combien d'enseignants ça comme marché te de sera que le lobby va conseiller communaux sur vendre vraiment beaucoup plus ça changement quelque part oui il y a liboso monsieur journaliste oh ils allaient kotambola bien te combien d'enseignants là ça na kacha kotambola bien te biso tango biso moko tokozwa gérance ya ko gérer commune enseignants en tant que biso ba conseiller au comment que commune enseignants ko sala malam pona nini commune enseignants soki totali côté ataba marché toujours désordre salité na commune enseignants zali ba quartier ko tupe ko lobate kuna kutupe monsieur journaliste nazo biso vérité oko sala boyo lamuki olali olamuki lobi oza chef de quartier lolali olamuki oza chef coutumier bazo nommer ba nommer ah nomination kuna eza autorisé pas bourgmestre et pas bourgmestre azo signature le pas azo pesa yo biloko nyonso na azo pesa yo pona nini yendenge tango tosolo bawa ndenga sana esprit ya ko considérer ata conseiller communal te moyen à mon conseiller exacte monsieur journaliste excusez d'abord l'anglais ba yo dans la partie politique ni ai ngai nazali mwana ya Vital Kamerhe INC VK nazali na sifna ngai honorable Gaborien oyo ba uti ko voter abimaki pe meilleur li parmi ba député national
ya INC azali pembe na mwana mboka honorable Gaborien Ngoma. Honorable Gaborien Ngoma. Bongo bourgmestre nazali ya parti politique nini? Ye azamuto ayi de pes. Quand il y a famille politique mongo ya Union sacrée de la nation. Oui. Mais pourquoi azo reconnaître la binoté que aluka même harmonie parce que ceux qui vont gagner c'est le Congo qui gagne. Ceux qui vont gagner c'est Union sacrée des autres gagner. Pourquoi collaborer entre les collaboration exacte parce que ndonge tozawana un journaliste amoni biso ba ennemi parce que azana kati ya komiyeba que ceux qui na sololina ba conseiller oyo peut-être ba ko betela nga moi elo mo bo balongolanga. Vous avez un nombre de combien de conseillers? Vous avez 15 conseillers. 15 conseillers communaux. Oui, vous avez 15 conseillers. Mais acte au ça s'opposera face à face à Bino. Pour la Bino tout 15 comment est-ce que vous réagissez à Lango? Et d'abord on a président la Bino, on a vous créez déjà bureau. Oui, tu crées déjà bureau, tu sais na madame Chiland Véronique, présidente Nabiso, mais ça constitue combien de membres? Baza 4 membres. Baza les 4. Tu sais na questeur Nabiso, aza mwana mwasi, vice-président Moussi, na secrétaire à rapporteur mwana mboka Sanduko, wana kombo na yatana. Donc le bureau est constitué na tuba mami sato na mobali moko. Basi mi balé. Mi balé. Bon, sur autant le niveau bureau la bino là, c'est ça provisoire ou bien définitif? Non, définitif. Bon, la bureau la bino c'est que vis-à-vis à comportement de Bougmé ça ça là. Comment est-ce que vous jugez ça? Écoute bazo boy na bureau mais c'est journaliste. Bureau définitif bazo boy yango kutu be bureau définitif on des autres documents que yaka mwana mboka zo boy. Mais le ngota la caméra voilà. La ngota ce que vous attend parce que vous allez élire. Ba to voter qui ba to zela ba mon rendement la bino ba conseil communal. Et beaucoup plus ya mwana mboka koki ba di banga auto ya mi na plateau. Si faut ce que sur la ce qu'on a ba to ba pona kiyo. Mais si je comprends c'est bon par rapport à rendement au bazo monter jusque là. Jusque là journaliste nazo yebiso vérité que comme ko sanga na sonya ko kende ko tambola ti na place oyo bato ba vota kingai ezo comme ko sala na sonya mais tellement que naza eli na bango na kenda kaka na baba zwana ko yebisa bango te bozala kaka na kimia biso makambo tozo kenango eza bien pona nini bo vota ki biso et puis ba base na biso ba yebike ba chebiso ba kale pa ba bourgmestre base na biso bazana kacha koyeba ba kayebite te muto ya zo chira bango kale eza bourgmestre ba bourgmestre vraiment nde bazo cha biso ba kale nde yango na mwana mboka et ça diga passe na mawa mais avant de continuer mwana mboka roki bali banga to sur niveau région ba tous les éléments ya les grands chefs coutumiers Ibrahim Chams on doit se débattre au niveau à problème spirituel topé physique et puis tout ça juste après ces plateaux c'est parti la régie. Mbote bankolo mbote kieno bankolo mbote biaka bankolo lobola baka mafunda mbote na bino bisika banso bozwami ezangai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Chams ba plan nazali moko ya ba coutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu c'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango problème ozana yango ya kimbosuni to problème ozana yango ya molimo nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesila bino yango solution lokola batu o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandako na bango ya bolingo mabala tozoyeba kosungela batu basi to mibali koyeba kosunga bango pona mabala et puis mosala ba o bazana posa koluka mosala to ba o bazana posa ya promotion nde tozoyeba kosungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia toyeba kosunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination ozala pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art kopesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali kopesa solution na pouvoir ancestral quel que soit grandeur il y a problème to likambo oyo ozana yango soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na numero nyonso ezawana na barre d'écran tango contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Chams autre. Merci beaucoup. Nous continuons toujours émission qui toque na mwana mboka Roki Badi Bangwazali conseiller communal ya
commune yansele a rapport yaba problème de salama kuna ndenge donc je sais vraiment que c'est commune bazo bisika na bango bazo valeur na bango pour permettre que la population ba voter qui bango bazo aussi satisfaire le rendement la bango mais c'est comme si baza étouffé et étouffement de ça que en tout cas ba bimaloka ba incompétent mais or ce sont des gens qui sont purement compétents et que la population a besoin de rapport na bango na zo pas na ndeko na ngai oui monsieur le niveau commune est composé beaucoup mais titulaire adjoint na chef du bureau alors les deux composants là baza informer la réaction ou beaucoup mais c'est besoin de niveau communautaire quand tu chef du bureau kolobate chef du bureau ndé a installé lui les ali monta oui monta papa monta oui papa monta voilà yene kutu pe kolobate azana kati ya koyeba makambo nyonso yo chef du bureau et l'adjoint adjoint jusque là en tout cas moi na mboka wana adjoint jusque là to solola na nuna yete bon si j'ai bureau ne yemo na bureau d'avant d'arrêter ye kutu pe mwana mboka kolobate azwaki kota na bureau na ekutu pe banda banoma ye na kota na bureau na yete azana kamwa bureau mususu oyo kote ya auditora nde azwaka moi donc est-ce qu'il y a beaucoup mais ça peut être plutôt tete ba esimbaka te na yebite pona ne moi je sais beaucoup mais ça le mbo fa qui la meso a coopérer collaborer na kata commune parce que commune les alliés institution à Mboka les alliés poche à Mutute les alliés village à Mutute elle est dans Mutute mais comment est-ce que gérer surtout Yemoko qui a isolé la surtout bon a isolé bien conseil communal a isolé adjoint a isolé chef du bureau au juste c'est ça vous mani journaliste jusque là eloko na ezo comme sangande yango wana parce que bangonyo so bazali nommé eloko ezo mona biso passe bangonyo so bazali nommé na yebite ba wele la ka nini wana nako kokota ngote po na yebi yango nante na yebi yango te mais bayoka na kate adjoint titulaire bazoka na te na zibi na ezo yeba te za nini soki otali place bureau ya bourgmestre adjoint ya commune Ansele okomona net ata bureau à la police eza bien bureau à la police eza bien okoti na bureau à la police eza bien mais bureau ya bourgmestre adjoint ya Ansele soko omoni yango monsieur journaliste eza titulaire l'adjoint le bureau à la police de kitoko wana ya la police eza kitoko vraiment soko otali olobi ke okoti place OPG à Sambisaka eza kitoko mais bourgmestre adjoint ya Ansele aza négligé makasi bon atiki bureau na écoute monsieur journaliste atiki bureau na la fois passée la mbaki bande komo ya quartier Lagos c'est dit quartier Lagos na yebitre bande ko bayaki awa balobi ke baza sacrifier pas bourgmestre na bino commune Ansele pour na intérêt ba expatrié paraît bazaki na moi sika bazoka ba mapango na bango ba pesaka bango ba buki bourgmestre pesi ordre ba buki surtout ba yo ba bongo awa yo ta conseiller communal la commune Ansele ça osa informer la dossier voilà et loko na osenga monsieur journaliste to osenga IGF akita na commune Ansele IGF akita na commune Ansele ba en prise d'état nyonso ezali ya koteka ba prise à l'état nyonso papa et puis tango bazolo ba ke makambo élection ezali mais kende kuna soko mona bisala sala ndenge zo sala wana côté wana monsieur journaliste na kosenga kaka IGF ya akita na commune Ansele pour gérance ezali mabe makasi donc gestion commune Ansele vraiment gestion eza poche ya et commune gérée par et commune famille poche ya monsieur Mbola Meso donc commune poche ya Mbola Meso commune village nini to le bandene biso ba conseiller toke parlement journaliste toke parlement ni 50 francs na zangi 100 francs ya kokomela mai pona ke na ngo parlement to bana 50 francs un journaliste est-ce que quand vous total botal gestion na vous avez ba preuve ya beleme belele so bing bon ba preuve belema au bon la que commune les a mal géré vous avez ba preuve sur toi là possible vous avez droit savoir un problème d'investigation mais d'abord côté sécurité d'abord les andengeni côté sécurité insécurité totale kuna eleki mingi na commune Ansele kuluna eleki ba komi ko toke batu réunions par exemple nga mwasi nga balinga ba moyen na 22h azokuta ba fête pembeni na ndako ba papier machette bref pour la commune ça mal géré commune et kozala bien géré tango ba conseiller ba kozala parce que tango ba conseiller ba ko cha mutu na bango ba mutu wana akoboy ko sala mabe awoloba te nazali gérer
nazali contrôlé par le conseil communal. Voilà. Mais yendenge aza garant de la nation ya nsele. C'est pourquoi ça la contrôlé par qui? Et ça la passe. Tant que tu que tous la carte de ma commune, moi la commune a de la responsabilité pour abattre la commune. Donc la commune c'est autre ba oyawa. La vanité de nous avons imité malobaté. Et ça géré par moi dans la commune scellée. Mais comment un conseil communal a lâché belé pour les populations scellées? Un conseil communal a lâché toute la population. Le bas, se lamenter, se comporter à bourgmestre. D'abord, manque de collaboration entre les bourgmestres et adjoint naé. Manque de collaboration entre les bourgmestres et le chef à bureau. Manque de collaboration entre les bourgmestres et le conseil communal. Et c'est réellement que les bourgmestres ensemble ça malam. Des partis politiques, il ne faut pas être là. Lieu de refuge, il y a bon. Papa Langa en tout cas, il est garant de la nation. Vous avez le premier président auto-voté de la Congo, il a plus de 70%. Vous avez le premier président a perçu ma casse, tout comme il a voté même à conseil communal. Vous avez le président pour le Congo et son développement. Mais zinga na yo. Il y a pas que mingi ozo comme nana, ba utaka na impère. Ba ça le président Mobutu. Ba ça le roi des Kabila. Basala kina Raïs Joseph Kabila Kabange. Quand le Raïs a libéré mais bateau basala ta institution mboka. Quand kandenge batiki Raïs, bazoli ba mba pas na yo. Quand ndebe ba otika yo mokozi na ngai. Tant ba otika yo, bila un commettre parce que excusez. Parce que okolongwa. Parce que okende. Otika na libanga te. Les hommes passent, les institutions restent. Mais tant que yo okende mokozi na ngai. Témoignage de la population pour mettre en rapport à deux mandats au sali. Par contre, le mandat à la mer d'été. Par contre, le mandat il y a Auguste Kabouya. Par contre, le mandat il y a Cheikh Kitounou. Par contre, le mandat il y a Sabi Badi Bangate. Par contre, le mandat il y a Julie Tsouminou. Par contre, le mandat il y a Fidel Kamere. Mais par contre, le mandat il y a le Félix Tshisekedi Tshilombo Ozalaki, Mokozaka de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il a fait pendant le mandat naïe? Bango batuana bakokele corriger de sous mokozi sika koya bazalaka kabongo bazala boka bongo mokozi bazalaka kabongo talo ba conseil communal bango bazolela depuis banda busala depuis ba voter bango la population le 20 décembre mo kopete voter kaka yo mokozi biso pe mokozi mokoto voter ki bango surtout mais bango le batikali lelo baba papa liboso ba bourgmestre entre ko la commune c'est le tuabi a moment ndenga sa ko la bilo moko ndiko la ngo ça temps trouve vraiment la suka émission soit 1 minute. Solo la lancer message de la population na yo. Lancer madame ko lancer message pas bakozi mboka. Après lancer message de la population na yo, peut on lancer mise à garde pour bourgmestre na yo, peut lancer message pas bandeko ba conseil communal. C'est parti. Oui, merci beaucoup. Journaliste Nabiso nazongisi d'abord merci parce que biloko bozana kacha ko sala bozali ko sunga biso makasi. Nazongisi matondo mingi na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Zambalola abatela ye abakisela ye pe mikolo ebele parce que mbele yete ngai oroki badi banga linga kina bima conseiller élité ezela ki kakate ba conseiller bakozala mais ba conseiller bazala kite mais lelo nazo benga ma conseiller na humilité na ngai ke naza conseiller mais na sengi na président de la République après Sabiso ndenga sa ko ici déjà malobanaye pona biso tozala parce que toza ba eli en tout cas nazongisi matondo mingi epanaye na pesi matondo mingi na ba conseiller nyonso bazali eli ya commune ya Nsele na ya Changu Mubimba surtout ya INC ya VK docteur pacificateur wana mwana mboka vraiment wana mboka Vital Kamere wana nde asali ke mutu asutenaki ngai na ba election na ngai wana et puis mutu azo sala apeseli ngai caution na ngai ya ba po ya ba candidat bourgmestre ezali
Oui, tu pesa mbongo, tu pesa mbongo. Tu sali ba ticket, ngana ticket nanga tu pesa que 1,5 million. Tu pesa 1 million. Seni azubi so ba 1 million. Mais bon, ça se peut pas organiser l'élection. Ah. C'est politique. Les lobos tozo senga mwana mboka garde de la nation atala likambo. Tu pesa que 1,5 million, ceux qui tu sali 1,5 million fois 19 personnes. C'est combien? Congo ticket nyonso 1,5 million ticket nyonso fois 19 candidats. Mais maman que bon je rentre ta commune. Bon ça va le faire ça m'a kitoko. Papa to kenda ko tingana na récit yanga na pesa ki. To sala na etika pesa que 750 000 ngana pesa 750 000 akena ko tingana na banque. Ils ont politique. Nyonso ils ont politique. Mbongo nyonso wani faut tout na oui. Mbongo nyonso nezali. So to sali ngai na ticket na to sali 1,5 million. Mais ticket kuna ba candidat ba sa 19 to sala 1,5 million. Non makamba beaucoup mais c'est pas beaucoup mais c'est ba 4 c'est ba kenda na bisa blo de ba beaucoup c'est ba kenda na ngamba pona mokali ba kenda na kaluka ba kenda simesa kitambo ba soba ba makasu ba soso ba sala ba cérémonie pour senya boss na makambo ya ba élection ya kata mboko ya ba beaucoup mestre ba beaucoup ba sala kindoki ya makasi ya ngo ba lelo oyo babi seni akolo ba buka makolo na ndibi ko dute aka boko za mboka temla na sebe comme na yango wana nazo continuer na oyebisa mwana mboka bourgmestre mbo ayeba ke biso nde ba chef na ye parce que biso toza eli ye azali nommé biso population ayebi biso makasi na minute ye population ko tungisa yete population ozana kacha ko tungisa yete akotuna ye nini mais biso population ezo tuna ngai redevable tout ça les population soko tamboli boyo banda to vota ka yo o monisi ko lelo komi olega biso te mais yeba kotuna ndene ba kotuna ndene parce que ya ki ko ya no mais ngai chaque jour bazo kotuna ngai honorable Roki tala lelo komi ko leka te base na ngai bovanda base wana nde ezo sala base oyo papa Fati Beton Tshisekedi akufa ki alobaki base nde biso base ya garant des nations ezali biso ba conseiller en tout cas nazali ko yebisa ye ke ameka ko zonga na nzela ya koyeba ke biso nde chef na ye ça qui déjà ko la kate bale abina la giamaza elengi ya kozonga mais elengi wana ta yo ka élection élection ezali bango sosi na bango ezala ke mwana mboka akoloba lisusu o na konome nimwe esprit na bango ezalaki wana et puis akoloba ke botika la libela komona biso présence ya biso ka ba conseiller aye nde motema tukutuku ya ba bourgmestre nyonso surtout ba bourgmestre ya chango koloba te mais yanjili vraiment yanjili mwana mboka papi mbumba ngale mazo collaborer kitoko na ba oui Yanjili Papi Mbangale en tout cas félicitations. Oui, là il collabore très bien avec ces conseils communautaires respecter bango ah tu as ma condition c'est journaliste après ça qui peine à moi après ça qui bango avant ba kende ba 250 000 monsieur monsieur aussi ça fait kende yango wana na pesi susu ba base na nganyonso yansele merci beaucoup base la kaka biso to koyeba ndenge nini ya kokende liboso merci. Ça n'est fini, merci. Là, je vois, il y a Wilfried Samba, je vois. Maman Fidéline. Très bien. Oui, maman Fidéline, Fidéline, asa docteur. Asa docteur, il y a une route, mais il y a un vraiment. Au côté, c'est quoi? Il y a des célibataires industrie du Congo. Kuluna bimilaki mwasi na ngai na ba 20h pour yeba ke sécurité zali makasi. La commune insécurité qui m'a cassé la commune insécurité le conseil communal bazali vraiment que travailler tout de suite il y a des attentes beaucoup mais ça se bloquer bango et même bah quand j'étais de ça même le niveau là-bas donc commune c'est vraiment ezali ya kokufa ko pola je crois ça bango commune c'est le tolo ba monsieur journaliste commune c'est le kolobate commune c'est le côté le matango biso to kozala très bien tango to voter biso moko bourgmestre ya biso. Très bien. Merci à Niki Kalos, merci à Rachidi Pangui, merci à Igrid Mateta, continue toujours à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de ce monde officiel et en plus vous avez l'élément la biso so biko za vraiment là-bas élément malamu vous avez sponsor besoin de kalakata monde kolo beka ça numéro to ya mbabino peut to l'exango qui toque avec impact d'idéologie ma chaîne partenaire ebele mais là on peut savoir le conseil à Souka so biko c'est vraiment un vrai conseil communal yebake vous allez vraiment au conseiller à même développer la carte commune na bino
kobangate kozonga simate vous avez le droit ya koloba parce que peuple a voté kio aza besoin ayoka mungongo na yo peuple a voté kio aza besoin abona ba rendement na yo peuple a voté kio aza besoin abona ba retomber abusala ozali ko sala ce que zongi simo banyo ke libosala ça c'est pas important aux la conseil communal ozali wana ozali prier moko majeur le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi bazo tia motema o ayebi ke à travers bino histoire na ye mandat na ye ekozala mandat mo kitoko parce que Moussa Bossa eza malamu tokuta prochainement sokoli sa zongi je vous aime beaucoup plus bye.